Mutaliboso Simbisa Kofi Olomide micro ayemba c'était papa Wemba les amis na Suisse na concert mon na Suisse. Ah bon? Lo abenga mamo pa o moko ça dit patron ya ba misetu ya Congo. Muta contredisait Azati. Équipe nationale na biso Léopard na biso ekete parce que Katanaki. Mais quand même à travers musique il y a un artiste congolais qui est Fally Ipupa Handicap ba invité à qui ne prester na ouverture ya Cannes. Les appels fierté à mort na biso donc photo CP na biso nyonso. Parce que nous les Congolais à mutema mabe à tel point tu ne peux pas imaginer. Congolais, ça dit na habité richesse ya Congolais, ils a mutema mabe Congolais ko ndima muninga ne Congolais te. Ni ange mi des mots, d'accord? Ça dit Congo 4 coins tout oyoki nani Rachel Fouto okekuna oyoki nani oyokuna oyoki Fati Beto oso et général ça dit ça dit richesse beta. Dora il y a certains Congolais oh ba boyango ba commission le roi sujet yete mutali bosom tabandi Bill ça salango mais tant Bill ça à l'époque personne n'est passé à la télé pour dire que Bill a danger Bill a kenaki akero beta kan na Gabon et tout mutaloba yango te. Vous comprenez? Personne n'a parlé de ça. Et les gars bongo. Vous comprenez? Mutaloba ngote mais ce que tant musiko mutumo so yeko sala yango aleki na te va lobel yango allez ba Congolais ba komoko luka ba archive Bill Sénégalais bazala wenge zalaka 4x4 kabwani lelo jibe wera ba succès ba sali lelo ça soutient na bango te faut qu'on les dise to tikali kana ba blog ke 21 ya obeta na oyana na yoki Augustine papa chéri obeta na yoki suis là na yoki nani ba gimbwala et tout maintenant ce que lelo et c'est ce que époque ya ba Fally ba faire ba hérité et tout maintenant ce que na bango tout et ça peut na mutu fo mutu liboso pas zala ne le retour attend ici que tout monta yambozala même attend la classe muta yambozala mais rien n'empêche pour que vous dire que Lelo Fally Ipupa il a presté hier na festival moko na Dubaï à part cela azala qui invité oyo makambo pesa ki mwa mbutu na batu lobby banini pour akende ko prester na ouverture ya Cannes oyo betame bongo na Cameroun c'est-à-dire batu ba week-end noté eza yete mutu mutaliboso mutabandi yango. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Balenda TV. Merci à tout Balandara Francisca Balenda, votre servante, la patronne de Balenda TV. En tout cas, naïbi que vous manquez ma case, na sali vraiment temps, na zo travail té, na oko sa émission té. Donc na zaki na ba problème moro belé, mais naïbi que tout ça awa na oye bisabino pour comprendre. Vraiment nous en a besoin na bino bomonana. De na zongeli musala boya en tout cas boza décider bo sepela makasi. Vraiment merci na tout Balingara Francisca Balenda. Merci vraiment na ba abonné na ngai en tout cas bozala kawana to koti na mars na moya ba mama tout ya monde mobimba en tout cas na pesibino mbote na pesibino donc ba fête ya le 8 mars na yebi ke mukolo ngo nzamba pambola makamba bien ezala et pesa mela ba mama tout donc voilà lelo naza ato sala analyse na confrère na ngai petit Zacle mutamakambo mutambanga babi tumba aye na Balenda TV babi tumba yoko tumba en tout cas bozala brancher ce qui té bo rater mamba minene talaka tumba bino mo boyebi donc danger mutamakambo bo kende pe ko s'abonner na tumba TV en tout cas et ça la plaisir à trop et ça la bien makasi bo bossa na te bo kende na tumba TV bo s'abonner et ça la bien vraiment. Merci beaucoup à Meje Mandumbe moi si mbiji moi ça taille hein talaka moi si mo nzamba zolaka temps ya ko sala ye donc moi ça gagner la mabela Congo donc mabela partout quoi gagner la mabela tout ça pourquoi pas Rachel Mandumbe donc famille Mandumbe en tout cas na lela bino trop voilà là parce que invité na ngai bonjour. Ouais bonjour Francisca Balenda bonjour na ba internaute nyonso o bazuli ba ko Rolanda biso et ba abonné à Balenda TV et vraiment merci et bonne fête hein, parce que to côté déjà mois de mars mois de la femme oyo ba mama tout ba fetaka et moi na bango oyo eza dédié na basi dédié na ba mama o ba botaka biso to za lelo pe batu. Et vraiment bonne fête à maman Nyon surtout na moni bongo maman Isabelle Marinette motema batu ya papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes président associationiste de Bretagne na moni bongo maman Brigitte Bita secrétaire ya associationiste de Bretagne na pesi no bonne fête na Monique Kasse Momo Kassi et la présidente de toutes les femmes quinoises moninga batu maman Amida Mwangaza Kamere présidente ya
Fondation La Colombe, où ils ont toujours aucun de liboso. Merci à tout vraiment bien intervention sur grâce à de Paris. Maman, juste à ma vidéo, la maman de RGRL, maman Monica Nzumba, et vous avez vraiment tellement ébélé, où vous avez éparpillé à travers mon appel et bonne fête. Merci beaucoup, petit Zach. Tumba Moutamakambo. Bonne santé. Mais la santé, vous avez le pour la forme, vous avez bien dans ma casse. Ah non, santé, ça y est, vous avez pour le coup, c'est-à-dire. Nengoye boye oye kutinga na lingala facile na osana musala ya lingala facile et journal télévisé lingala facile ya honorable Zakari Baba so azabongo mon père spirituel le vieux à moi waku et tout marché et tout les lois sala ke le Zakari Mwamba les petits Zakla Zalapé na etando iki Zalapé et comme muto kozwa relève quoi balobi il n'y a pas de succès sans successeur, il faut succès, succès moro il y a bien, il faut successeur à Zala. Et c'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Tant que Boumoni Zakari Baba sur Wichia, Boumoni Zakari Mwamba et Onazali vraiment. Voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à mon vieux Pops Maving en Anvex. Un charge à ma tête, donc Mouto a charge à ma tête Mobimba. Pourquoi pas Miris, bon, ça la poupée d'or. Talabino donc na lela bino trop voilà petit Zach là yo yebi makambo ezo le kana monde na biso ya Congo po biso to lobela mingi Congo quoi actualité eza mingi donc to kota ce qu'on actualité na biso tozo mona lelo Fally azo kende kaka Fally lelo to moni susu ake Dubai ake ko prester na festival mo ba benga ke na Dubai mais siko bato ebele bazo boya ka Fally ti lelo ba ondima ye kaka te. Bon, en fait, d'abord, premièrement, Moni Batou, et comment ceux qui m'ont ça l'analyse moko quelconque, ils ont fondé pour un artiste moko songolo, allez, bah l'homme va commission maman moutamoutou, on a tala au bah journaliste a Fally, non, la journaliste est à Moutouté, on a au milieu du village, et n'a eu encadrement et pour honorable Zakari Baba depuis 2004, et n'a eu aucun IFASI qui a décroché diplôme d'Angaï et a gradué en sciences de l'information et de la communication. Et tout ça, Moussala, tout ça battu, tout ça peut, tout ça va parfaiter. Tu as bien perfection, tu as qui battu, mais Moussala a bu c'est ça qui il y a qu'au former, qu'au informer, puis qu'au divertir, bateau ba Hollande biso. Et tout ça a raté pour la bêtise, qu'au finga, qu'au insulter, qu'au banenge YouTube ya na ngwe kota na ngwe monde kota mututu, à comment un benga journaliste à côté à osala mais quand même mutu pene moni katia ya na lisanga moko boye. Et ça peut battre ba tête ya bien bazalaka attaquer boza belé bazanga ti parmi ba tête pe ya bien ba bisopé na offert partie na ba tête wana et lelo si on parle de Fally Ipupa aujourd'hui il y a pas match naza porte-parole ya Fally té ni son attaché de presse et ni membre ya bureau ya Fally Ipupa je suis journaliste tout ça l'analyse pour na artiste nyonso ya mboka c'est là pour na pousser la culture na biso non que faire reculer culture na biso mususu ya boy azo finga pour faire l'analyse, vendre artiste soit Oyo Monique, ou mi pesa pancha que non, Nazara Moutou ya Songolo, Moutou ya Mpakala. Vendre, tant que Luka vendre artiste na yo, bimisa ba posatalité na ye, bimisa ba qualité na ye, bimisa ba qualité artistique na ye et tout et tout. Non que, au fingara, oh, on a monté aux bimisa faible. Tant que yo, oye, au défendre artiste, mo Songolo to Pakala. Défendre l'artiste wana bimisa ba capacité na ye non que ba rofinga o wana ça n'a pas de sens vous voyez lelo aujourd'hui il y a pas match et Fally Ipupa c'est l'artiste émissien congolais au lelo atie bâton likolo il faut pas voiler la face ata batu pe mususu ba otala ba bia ata o mususu ba ba keno oui na ndenga logique boto afandi ba eva tumbaka lombo na kata inverse ba leombo mo konza Autriche motema batama Nathalie na pesima Nathalie ba bonne fête des mois de la femme. Bateau baza bon éparpillé à travers le monde. Papa Charles Blaise Mafuta. Ce bah quand même ce monsieur a réfléchi à ça l'analyse ils a fondé. Fally Ipupa lelo, to yebi Fally Ipupa. A carrière professionnelle au ba découvert. Il y a une quartier latin pas à Koffi Olomide. Ouais, ça li bata na quartier latin a bosser, c'est-à-dire à évoluer qui permet na moto Aligni Moussala. Koffi Olomide c'est quelqu'un qui aime son boulot. Il adore bosser Koffi Olomide. Un mouto pena sur celui qui tar nazo ça dit a s'inspirer à ça. Yango mona ata la personne ya Koffi Olomide tam sou mouto robo ya no ye mouto mais dis-moi ba œuvre bloc Koffi asala mouto tolo baka ye na linga yete mais linga musique ne. Ça dit a soit temps d'abord ya ko bosser, a soit temps pena yango moni Fally Ipupa kangama trop na quartier latin
et de Kofi peut encore nommé comme chef d'orchestre et Tinenga a embrassé carrière solo naé azaki ka chef d'orchestre il y a quartier latin déjà azaki déjà muto azaki alingaki boulot c'est-à-dire ça l'a trop na viennaye bazo coller et tout tant ba masa mususu bazo betara ba tout qui par-ci par là ba migangi la soki ba voix angélique et tout mais il fallait pour il prendre le temps de bosser et tout lelo embrasser carrière solo naé depuis abanda carrière solo déjà à comme na ba quinzaine d'années il y a carrière déjà depuis embrasser carrière solo naé à comme na ba quinzaine d'années depuis abanda ti lelo il est toujours au top aza muto quand même il faut féliciter tous les états coup pour tout le bac no fali pour pas avoir danger nandenga za de son vivant il faut qu'on honorer il faut qu'on kumisa il faut qu'on paye ça éloge parce que ça mérité yango parce que lelo il y a pas match fali pour parler lelo il y a pas match exact que non faire égaux la tête au héritier tête au fabricant tête au non mais aujourd'hui moni mutu na mutazi il y a une époque na rozonga moi sima papa wendo azala papa wendo koloso azala Franco Franco baye Franco mibengi na grand maître Luambo grand maître Franco vous comprenez mais papa wendo azala tabulei to benga seigneur lei Luambo bazala nani bazala papa wemba ya mibenga mi papa wemba le kourou vous comprenez c'est-à-dire il va être papa ya Luambo ça papa ya tabulei ça va mibenga mi papa muta contredisa azati kin kester abimi pa ya papa wemba abengami king c'est-à-dire roi papa wemba il était vivant Kofi Olomide mutali boso asimbisi Kofi Olomide micro ayemba c'était en Suisse bateau ba yebi histoire teta mususu ba apprendre awa parce que un peu bateau photo qui to se documentaka mutali boso asimbisa Kofi Olomide micro ayemba c'était papa wemba les amis na Suisse na concert mon en Suisse ah bon ba vele ba yeba ngote so ba yebi on fait ça ouais Kofi Olomide lelo abengama mo pa mo kon c'est-à-dire patron ya ba mission tout ya Congo muta contredisait azati wenge ye bana wenge ba ye wenge tozali kolo bazaza les anges adorables wenge tout comme muta contredisa bonga azate ko ba yape na mopepe na ba kenda pe likolo lelo pe wenge comme pe na wenge état d'esprit wenge za état d'esprit wenge za tekeno ya ko bouder ya ko mona keno te wenge za ezaki bato déjà ba ki chic c'est-à-dire basangana batangaka na bango ba garçon mo balataka bien bazaka propre batangaka mais basala mwani na bango et tout lelo voilà comprendre lelo wenge obotama o kabwani discussion wenge o ekeboye après pas ekomi yengo baki we raso na bengami le roi de la forêt jibe pe la bengama souverain premier so pas souverain to ebika souverain premier c'est Dieu vous comprenez mais jibe pe la bengama souverain premier muta contredisa muto azati donc muto azana ndenge na ya ko lingela ba benga donc so bi pesi kombo na do fo muto andima ngo po yemo kwa lingi ko pesa kombo yango wana lelo pe fabrica ça ya akuti faire na fali akota na katikati wana mbenga penga na maestro de la musique africaine to mon héritier atana ba mibengi El Diablo yango wana ça dit lelo pe fali aigle de la musique africaine où est le mal tam su koto batum sezo so bango leki na biso parfait ko benga leki mabe artiste biso innocent balume lelo benga mi tigre comprendre ça dit muto contredisé muto azate c'est pour vous dire que non musique lelo eza étape par étape papa wendo banani tout bato baleki na tangi lelo sikoyo na génération oyo muto paso pesa moi musique yango moi lengi muto paso tindika ngo zo katia bibale là faut pas voiler la face il fallait pour pas décap la merveille ce n'est pas dit que tout ça l'analyse à bato fali muta fali to nini mais ça bato ba déclarer pe kara ba loba te to mona pe héritier atana be pe azo voyager héritier atana ba osala mambo minene mais presque ba journaliste ba kumisaka fali mais héritier atana be botia wapi non oh ça musala non aboy musala héritier mi ange mi démon d'accord ça dit Congo 4 coins tout oyoki nani Rachel Futo okekuna oyoki nani oyoki Fati Beto oso ye générique ça dit ça dit héritier zo beta auto kende na nini moko oyo ba bengisaki na compte ya ministère ya tourisme na biso na OPS excellence modero Timba nani moko ya tourisme ezali kuna na Madrid ndé héritier watana tellement banoma qui est ambassadeur de tourisme ndé salaka même ko orchestre qui ndaka prester kuna kolongwana aye Turquie a prester na Turquie ndé aye kozonga na orchestre hier a prester qui na l'Oliverta na boulevard awa ezaki carton c'est pour vous dire que non muto ça musala bien
il faut que kolobela il faut que kumisa il faut que pese ba éloge pour à continuer sur ce que ça la sous il y a bien koleka lelo mi ange mi démon il y a pas match lobi to relation album mususu oyo ya peut pas se temps le bosso retirer de bimaki c'est-à-dire retirer da toyokaki quand même ba to baloba que non retirer ba général que simbite bona boy deuxième album atalba ko ba to ba critiquer ngana eloko boy à c'est l'effort ayoko bimisa général ko ali bosso mami ebete kangi ba to babini yango lelo ba chanson presque toutes les chansons, il y a l'album Mi Ange Mi Démon, ils ont souté Mi Démon wapi Mi Ange wapi. C'est des sangani, oui tout. Donc à craquer. Mututa zoyo kango et voilà. Ça Moussa Kitoko, le lopé a continué, Moussa Zo kende bien, ils ont vraiment reconnu Kitoko. Mais rien n'empêche pour que vous dire que Lelo Fally Ipupa, il a presté hier dans le festival Moron à Dubaï. À part cela, Azala qui invité, oh Magambo Pesaki, moi mbutu na batu, batu lobby banini pour akende ko prester na ouverture ya Cannes oyo betame bongo na Cameroun, c'est-à-dire batu ba week-end te eza yete muto mutaliboso mutabandi yango ouais babi eza yete mutaliboso mais babi ke maloba ya Fally nde luki batu baloba bongo babi batu ba komi koloba ke Fally akomi vantard Fally aza sous gentil na batu te donc akomi compliqué banda ndenge akomi lelo ndenge Fally akomi lelo na comportement na tout échanger. Bon maman omoni lelo okokoma na ozaki na ba master lelo ba élever yo na moi niveau mo boy. Oui, exactement que non faut boya ba master na yo pour comme na niveau na nous yo ozana bango mais quand même peu faut comme appelle na critère pour comme appelle na kokuta na ba rang ya bateau yo o na niveau yo komeli koloba que Fally orgueilleux koloba Fally tout on a oui on est à bateau selon bango ndenge bazo constater mais quant à moi je vois c'est un artiste à se faire vendre lui le bija sa musique à business il est businessman vous comprenez exactement musique il y a zo laisse sa musique parce que musique est au laisse ndenge ba musique au laisse bango. Pourquoi Misusu peut baler sa musique? Vous comprenez? Il y a des choses différentes. C'est-à-dire, Misusu a sa musique, mais Misusu musique il est ça. Il fallait pour un businessman. Ouais, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, Lelo Fally a se faire vendre. Ceux qui t'ont ça, c'est plus ou moins TV, tu seras les na TV. Ora tant on les na TV, ora missionnaire te robot tama. Moi lobby nango pe quand on émission aussi là malamo pe on ça la analyse ya ko finga ya ko kumisa et tout parce que c'est un artiste musicien à se faire vendre ils ont sur le lobby que non oui lelo ce qui ne ba to sepela ite que non nga presta qui et que congolais sepela ite c'est yo mona yaonde donc c'est sengo parce que équipe nationale na biso léopard na biso ekete parce que katanaki mais quand même à travers musique, il y a un artiste congolais qui est Fally Ipupa Dicap, invité à qui ne prester dans l'ouverture à Cannes. Et ça peut fierté à moi na biso donc photo c'est pas non biso parce que nous les Congolais à mon thème à tel point tu ne peux pas imaginer. Congolais, c'est dire n'habiter richesse où il y a Congolais et ça mon thème mabé Congolais qu'on dit mamuninga les Congolais té. Jamais moi venant Congolais dit mapena ah témoin la maïs c'est bon té félicitations pena. Et rare Congolais dit mamuninga les Congolais. C'est-à-dire que pour les Congolais, il faut yende kaka à la place. Pour les Congolais, il faut yende kaka. Oh, on a tété, il y a kokate, il y a komate. Il faut ngande na zalawana. Ma bé à Congolais en wana. Toli ko mindi mamate. Surtout on mindi mamate, si ko on dit mamuninga te, so yo koma ba on dit mayo. Ba on dit mote tant yo boy ko ndima musala muninga osala. So yo pe faut tenir compte que non ngapé un jour pe so na sala lo mo bien ba pe ba on dit mangate. On sait que oyo telemela pa mutu moko boye oyo kaki pena ki aboya e kondima na ko telemela mutu te biso do sa analyse ta ke ba so ka telemela za ba propos tout wana ezo engagé ka mutu a telemeli ngana ko telema ko ngana journaliste biso to fandi to sa analyse par rapport ya ko faire montrer batu et grandeur ya culture na biso est-ce que culture na biso zo kende est-ce que zo kozonga sima est-ce que vous comprenez un peu mutu muso ko loga afingi muso ko loba keno yete ngande na danger net ko prester à Fally Ipupa kuna et ça qui honneur pour na biso ba congolais mais il y a certains congolais oh ba boyango ba commission le roi sujet yete mutali bosom ta bandi Bill ça salango mais tant Bill ça à l'époque personne n'est passé à la télé pour dire que Bill a danger Bill a kenaki ko beta kan na Gabon et tout mutaloba yango te vous comprenez personne n'a parlé de ça et les gars bongo. Vous comprenez? Mutaloba ngote mais ce que tant musiko mutumo so yeko sala yango
aleki na te va lobeli yango ale ba congolais ba ko luka ba archive bile mais tant obila sala ngo muta lobela ka ya zate. Voilà où nous les Congolais nous sommes. Tous en mitem qui mutem à mon abbé, yongo moni moyen mboka na biso avancer zate. Tous on luka facha bon samboka, tous on luka mboka bo émergence ni tout et tout. Qu'il ni social et fanda. Et au fond on notion notre biso moko ba Congo tous en mitem à mabé. C'est ça. Tous en haine, tous en ressentiment moko bo ya na ebité na benga ngonini. Te ya makasi tolingani te biso ba Congolais. Tous on mindima maté, ce qu'on mboka ngo ebonga ndeni. Tant que tu as fait ça, so yo na yo d'abord yo ça non ni pour Namboka. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Ni nous a contribué pour Namboka na yo. Quand tu parles tu dis que non, bah contribuer ça est l'oroté. So yo na place na yo na part na yo. O ça ni nando pour Namboka. Pour le bina mokonzi. Oh va contribuer. Fatiga raté ce nini. Zo ça la l'oroté. Bona boy. Ce temps fatiga ça est l'oroté. So yo ça nini pour Namboka. Parce que mutu tout. Et c'est la quoi ozali bongisa mboka na yo. Na idée aux anango ya ko bongisa mboka so ya oyo komi ya ke mutambe komi siko malamu mingi fala ke ya lobi ke no so ke zaki ngate na kilelo so zaki ngate na ya kuna na kanu on a presté baluki na ta deux bons oyo fallait ki base na place nanga ata peso boluki deux bons ana otuni pe deux bons ana est-ce que ozo mériter plus que fali mabeni ni mutalo mo wana nde bomi mboka babi fali alobi mabe makasi mabe siko yo pe na moni on normal. Mais c'est normal, on se fait vendre. C'est un artiste, mais ça, on se fait vendre. Oh, après Zakari, c'est moi, Zakari Mwamba. Ti Joana Moutousou, Atoyo Salango, ça dit Simbatepo, on a un bateau de commandement à Mamboana. Ce sont les gens pour sur le bibon, on va le week-end. Ah, ta petite Ramon à Nan. Il y a comme ça, on va passer. Mon bateau, mon Congolais. Vous voyez, c'est ce que nous avons Congolais. C'est pour vous dire que nos vies, Moutou, on se faire vendre dans Moussana aux salles. Il y a se faire vendre. Oui, ceux qui ont les lots, ngaïté, balouka des bons. Ce que les lots peut des bons, non, bazuité. Tolongwe wana. Après c'est na kana qui est on a masane et tout mutabengisa qui est et bonaboué c'est bien bon. Masane et tout. Et ça peut pas mal. Popé bandi maye. Batali peut grandeur artiste on va tali oh non. Papa whisky bazalaki, Diamond bazali, Miss africaine. Là, Afrique centrale. Bazali ba Miss pe ba ça va succès ba piscoire bazali. Ce qu'on a bien yo zo kan okoti kota debon wana yo polo bike ti lelo debon wana ba monanité. Est-ce que wa si pena ke debon wana ba musicien tout ya Congo pena debon wana zate. Mais on a biso analyste zo sala yo ndengo za no moni debon te. Bona ebité faut bango mde bango na misete. Non, na ba misete yo journaliste na ndenge ya ba journaliste ndé to vandi boy. Na debon wana yo moni mutute. Bon debon na roloba, tamsu roloba, pongo pontiac. Grafo héritier wa Danabe. Tamsu na roloba nanga Bill Clinton. Siko tamsu na batumsu ba ke, tamsu roloba nanga Ibraton piana. Ibale ya loyembo. Tamsu na roloba nanga bina filé ig so batumsu ba bango neni bango omoni muté au congolais congolais ça ko bon no kena onde bongo kasi potam su ngala holo ba mutu boye metam suzu bato ba holanda biso e bon yanda bango ba de bon ozo comprendre c'est mieux que bango mo ba miyebi ou baza o ba mimoni kaza capable na de bon fala lo ba ki atanga ki wana mo ba mi bimisa ke ngayo de bon wana biso ye to ko sala pe ko lekai ti sikono nte. Après avoir colobaké et tonde mouto, il y a master et tom tabenga ke oui, andimi master et tout. À Zongi Poto, tu invité dernièrement il y a une semaine passée na inauguration, il y a stade Abdoulaye Wade nakata Sénégal kuna na Dakar. Au président sénégalais Macky Sall, il a invité artiste et musicien qui est Fally Ipupa à Longwe Paris à Yé pour l'inauguration il y a stade Ouana. Ba dîner ensemble na Paul Kagame président à Rwanda le deux présidents et Afrique ya minene o Fally pour pas fandi na bango dîner na bango ba invité pour na nini yebisa encore de bon artiste ko na pas bimikate mais Fally a félicité hein voilà ataba na mai pena so ba fandi ba te noko pena nenga lokte na nenga mabete ataki to taki moteur mabeki à part to ta moi qui jalousie moto na biso ba congolais à part na nenga solo pena bana mai ata so muta fandi abide te noko na te ça va après noko représente ça dit noko pena c'est bon à époque il va te falloir tirer l'éternellement aux arcanes succès éternellement te et ça époque le seigneur là bazala wenge zala 4x4 kabwani le logibe wera ba succès ba sali le ça soutient na bango te faut qu'on les dise
to tikali kana ba biloko ke vention ya obeta na oyana ngana yoki Augustine papa chéri obeta na yoki Shuila na yoki nani ba Gimbwala et tout maintenant ce que lelo et c'est ce que époque ya ba fali ba faire ba héritier et tout maintenant ce que na bango tout et ça peut na mutu fo mutu liboso pas ala nelo ko tout atana isika tout mutu yambo zala même atana classe mutu yambo zalaka mutu liboso zalaka ya mi bala zalaka ya mi sato zalaka et ça partout. Vous comprenez? Et ça partout. Même dans le Cameroun, dans la Côte d'Ivoire, il y aura des artistes émissions qui ont numéro 1. Bazali. Bango tu yenu ko bateke soki aza numéro 1. Nde ba omsu bazana ba sa musala te, ba sa musala bien te. Non. Mais mutu pe ko l'orchestre fandi mo orchestre na ya ko linga te ke a minimiser ye andima mutu mususu donc fandi andima na oya ye nan. Mais ce ko kondima oya Kongo ta mutu ondimelo na ye ba omo aloko azo minimiser batu mususu. Mais si mutu no mutu ozonga ka esika moko. Azo ko se faire vendre mamna. Yo pe exemple yo pour mite pe yo pour le go se faire vendre. Yango bateke ko miteka to ko teka artiste na yo songolo uzaka na ye ko travailler na ye et likolo bate fo finga linga wana teka vendre artiste na musala wazo sala mais rien n'empêche pour ceux qui muta sala pe musala bien andi mapeke non docteur te fali pour parler lo pena vraiment félicitations coup de chapeau et qui te saute et mai saute to ça le temps mususu kuto au cas contraire tant yo pon ndimi muninga lobi pe tant yo sala lo kwa bien mutaba te le lo pena ki te no kwa pena c'est bon. C'est comme ça. Pourtant, on boit ndima muninga. So yo poko zela teke yo bandima yo. Vous comprenez un peu? So boko ndima muninga poko zela peke yo bandima yo. Vous comprenez? Fallait pour inviter ailleurs comme on a ce temps qui est au Sénégal. Merci beaucoup, merci vraiment Zakari Mwamba. En tout cas, analyse que kitoko makasi to longwe na côté wana to moni to kota na côté ya rebo pas star na biso. To moni rebo boti na inos bi to mona ki mwana okolo bani mpona ngo. Bon, na obenga couple na bango les couples stars. Ouais. Les couples stars, mobile star, moi c'est star. Ça dit baboti nani. Baboti nani vraiment coup de chapeau et c'est logo et tout le monde na mono logo et pas na mono na musique et pas vétabulé le verre chiro na mambilia na mbilia belle ndé bango pe balingana pe babota bango pe zalaka boye elengi boye bango na ba snap ba Instagram de to monela yango ya bango pe zalaka boye ça dit ouais kasi si bango elle est pas qu'on a pe zalaka boye malgré vele ayine la ba mère bandini mais on bili pe na cadre pe wadini sala pe sala qui voilà et kakol na Linda bon Linda danseuse c'est voilà et ça couple mo vraiment mututu a se prendre ngo même sous pe ba yobika timambe ba congolais mututu ba olingane pe yango ta olinga pe yango to sepela na ngote to mona batu bazoloba ke batu bazoloba ke aza mabe biso to ba bantu to ba africain comment ko publier mi bongo ça n'est pas bien et tout. Oh mais Rihanna na zemiti star américaine ana zemi Rihanna to mona ona ba Instagram na ye Rihanna pe na zemi dernièrement to ça la photo na Diddy Stone mona Koffi Olomide na zemi na ye. So Rihanna eza mabete. Capo de rebo pas publier est-ce que ça maliboso. Tout le monde a monté na ba réseaux sociaux moi pena africaine moko akangisi photo pena na libumuna zemi eza lisumu. Pour ce qui est d'abord premièrement faut pas toi comprendre. Aza nemo de tam susu na mamicho ya coin. Ouais. To na tete. To za nemo te na melita vutu. Zobol na melita vutu pepele buzu. Aza nemo te. Vous comprenez? Il y a un star. Comprenez? Un star, mais maman na qui star. Et ça m'a pété. Qu'on publie les émouilles les mal. Rihanna Zawana Zana Zemi auto-publié. On va tuer tout dans la photo. Ce qu'on va pas ça, on va publier la publier. T'es sur ça va bantu. C'est ça les lignes. Tant qu'on attend mon anzela, bah toi, il va te créer bon Zemi. Mouton mon a créé bon Zemi. C'est pour ça qu'on va publier. On attend sur mouton ça coûte un été nanzela. Tom ça 8 ans au coûte un été na moi auto na moi à mon na photo na réseaux sociaux. Ma bezab. Mais les camons auto yoka mon gamin na sela qui en débat na sepela na liloba wana te batu ba msa mwana ngo koka na fait rigola bana ba très makasi na fait rigola congolais bon monter à faire mota congolais congolais bana ko zapela mutu na yoko c'est-à-dire sangi sona nzoto moko boye banini ya tacle babiyo pe ndima mi peke yo
Kongola misi Kongola za na éviter montage route pour la mindele mais na ba mindele bango mo uta mususu batika la sima tala Congolais na éviter Congolais pour monter makambo siko ko za mona faire neni innocent za zoba to ndenga linga rebo vivre na ye ndenge basala mamu na bango ya papa na mama na mbeto éviter que no zeme ko teza yanga mystique pour le loge mwana na bota miko mwana elonga faire en tout cas c'est Congolais. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer malgré tout que na chité mais toujours continuer pega tout monde qui moi na biso les qui na biso donc moi na star na biso ko fait Olomide ba ota obeta nzembo moko na Daju King titre na ngoza King donc ezalaki vraiment bien makasi komona Daju na Didi Stone au monde qui on ndeni clipant. Ouais, c'est ça pas mal. Ça bien et moi na star à star. Père Nestar moi na PAC à se lancer na makambango et pourquoi pas ko boire que les peu ba flair parce que ça et logo na ye ça y pas ni pas comme mapé à comme star za mannequin munene ya mboka na biso o le pour sa fierté na côté mannequina et na libanda mboka eza logo moya bien Daju le prince Daj est vraiment ambassadeur de la culture pas ça faire ambassadeur ça dit et nyongi saki batu makasi ya ke yena maître Gims va passer bango passeport diplomatique ba nommer bango pas chef de l'état comme ambassadeur de la culture et pesi bilobela ba monsieur ba komi ya ko senga vraiment na éviter pe na éviter ya ko forcer ti ba pesi pe ba monsieur vraiment na éviter on ok na tete zo wana vraiment na éviter on eza kolo na do pas senga ki donc ya yepe zaki na o senga kasi ti pas moni ki comment bango bango ba ngai ba to sali pe ya danger na mboko pourquoi to za la nommer te comme ambassadeur de la culture. Est-ce que le président de la République n'est pas pena mutako ya mission ya pena asenga ke ngape fona zwango non akusala oyo ezotinda mutema ne pe atala pe musala Koffi Olomide asala mboka na biso eza normal azwango. Oui, c'est normal mais tant siko tant Gims na Daju bazwa ki ça dit comment pena que non ça dit yé pena comme pena vraiment ça dit fallait pena ça dit mamutu na sali pena quoi ça dit bon nimi ngote pena bonga pena vraiment yango na ba pesi. Eh, yo bongo na Koffi Olomide. Eh, yango na bapesi alo asenga yango. Asenga ya kosenga bapesi. Ouais, bapesi asenga yango bapesi voilà. Merci bon et merci beaucoup. Mérité yango, c'est ça le problème batu pe ba ko mituna. Te me yo lo banan comme journaliste, est-ce qu'on mérite yango? Yango moni siko le problème eza que non Koffi Olomide a mié baké a commis azo représenter culture congolaise na libanda. Parce que il faut changer comportement na ya kozalela. Ce que Zalagi faut na batu pas c'est Koffi Olomide, faut pas voler la face. Tout le monde connaît Koffi Olomide bebana mututu. Yeka ka so bebana mututu mais yeka ka lo ba vraiment na habiter songa na sala nini. Vraiment ya sala ka batelo te. Koffi ya sala ni ka batelo te. Oh. Yé jamais sala mutelo te vraiment pena ye pena ngam na beti pena politique vraiment ye pena ngam na beti jamais ndima. Ya sala ka batelo te vraiment ngam pena na sala nini. Botu na pena so ma benir vraiment ngai pena nga Antoine na sala il y a ça la rabat ma bête. Oh bon. Yango mo lisiko blo mususu il faut vraiment koluka conscientiser Koffi Olomide yeba keno azui mukumba azui faut comportement na il faut changer directement faut yeba ko aborder ba ça dit est-ce que mututu a solana Koffi te otabo jibena Koffi simbarate ou na Koffi simbarate otabo faire na Koffi simbarate Adolphe na Koffi simbarate ok sous wena ni sous c'est-à-dire il presque ba tutu simbarate karma pa na ye simbarate na waze kwa kutu ya guerre libela tilelo to barate resuka ka c'est-à-dire au mona so mutabongo ba nommer ambassadeur de la culture mais ce que nini o ya fois sala o Koffi Olomide fois sala d'abord na image ba to ba yebela Koffi Olomide ya mabeo ana yo ya keno yeka zalaka bo il faut ya komi aye ba ke mukumbo azana ngo ya mukumba munene aye basikoyo façon de vivre na yé comme différent. C'est ça. Vous comprenez? Aye baki na comme ambassadeur de la culture, naza pona ba musicien, on a représenté ba musicien congolais presque tout. Nous représenter bango na comportement nini vis-à-vis na o ba yebela ngai. Il faut à changer. Aza légende ya mboka na biso, aza muto lelo Koffi Olomide ti lelo depuis banda succès, ti lelo aza kaka na succès. Nati lelo ba yeko nommer comme ambassadeur de la culture et c'est loko il faut comprendre que non nzamba bombinga tina ajoyo na succès on azana ngo et lelo pembo que reconnaître ngai à travers
le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngana benga le président du second avènement, l'âge de testament accompli pour la République démocratique du Congo. A Norenga ya ko nomenga comme ambassadeur de la culture, il faut na yé parce que ligne de conduite na nga sika. Na bato tout bali na sala mabe. Autant su babi que non ngai na ndimaka te que non vraiment ba sala ngani mais ceux qui na ndimi que na sala batu mabe, na blessa batu mususu. Aye ba ko leka ko présenter ba esquisse na batu tout. Aye ba ko leka na moko ko solola. Soko monanga mabe na eloko mo songolo. Vraiment na moment oyo na suna tawana te tala mukumba ba pesinga yango photo za la bien. Eloko ngana ko senga vraiment na Koffi Olomide ya bada bossa mboka papa rapa DJ Quadre, c'est-à-dire asala yango wana. Presque ça ça litoine eloko a prouver souté. Abeta ba Zénith, abeta ba Stade de Martyrs, abeta ba Bataclan, abeta. Ane eloko a prouver tazana ba album et belé de succès, ba chanson et belé na ba chanson et belé avec succès. C'est ça muto za eloko so a prouver sous bisoté. C'est-à-dire comme na muto faut avoir conscience état que père état que yaya ba kulu ya ba leki leki ya ba kulutu mususu papa ya ba na mususu, vous comprenez? Azala muto venant se sentir a mi comme ben na responsabilité moko boye ya komona ke vraiment na komi o nga na zalelo yo na comme na responsabilité mo il faut na changer comportement nga vis-à-vis na bato tunga na zo côtoyer. Faut vraiment tirer ba bloko mususu o eza vraiment et zo pesa pena susu l'engité et komona bato mususu ba nous akala ben inquiétude ba nous ah qui ambassadeur on est chaque fois comme autant on a passeport on a autre ça so ni na ngoro o apporter comme ambassadeur de la culture en Mboka na biso. Voilà, ils eloko ngai était que journaliste congolais ya mboko yo o pe Koffi Olomide ibi ki wana petit zacle ndem ta lobby a solo lang a solo li so pe ko e rosoyer a osa elango ça peut bien makasi. Voilà, merci beaucoup petit zacle na isaki bino en tout cas petit zacle ye kolo film nzete hein. Kolo tige donc kolo tige ya kamabe yo sala jeté ya loba pena kitoko sala musala ne kitoko bobo sanate bokende osabonner en tout cas et ça la bien makasi. Un grand merci à Mitera Mocho muto apesa makamna Balenda TV donc zalara wana. Voilà, on est presque à la fin de notre émission. Moi liloba ya suka na ndenge ya analyse na biso to sali ko sali. Ouais, merci beaucoup et ba abonné to Balenda TV tout bazui libaku ya Orlando biso na Balenda TV. Et analyse auto sali peut-être am suso batum sur relayer bango to batum sur déranger bango et bomoni ni les prophètes chez soi allais-je dire mutumo pe ça parfait azate to za rappel na bien perfection tam suso na baloba mususu ko beta libaku et c'est pas si batum susu te vraiment beau comprendre to za batu to za ba parfait tout ça va parfaitité, tout ça bien perfection marqué. Jésus-Christ au ban Jean du 21. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment nous allons devenir parfaits ou parfaites en suivant le chemin de Christ Jésus. N'est comme parfait, mais dis-moi, tout lobby autant se léser à Monique non à Jean en anglais morobé vraiment et je présente mes excuses vraiment merci na batutu na osenga pena na abonné pe ya Balenda télévision bokende na Tumba TV officiel de les votre Zakari Mwambabo qui ne peut s'abonner et chaîne à Binoye na 2021 on peut passer ka Ezawana pour na ko former ko informer bino ko divertir bino ba caractère nyonso vraiment na c'est un grand merci na ba konja justice ndenge ba utuko a quitter le général le plus compétent général Elvis Nawej Palanga pour ba comprendre que dossier et celle plus ou moins 2 ans et demi oyo ba kosela ye makambo ya keno aboma policier moko na champ de tir OK. Et c'est là que loko moko na bandenge moko ya ba CC batu ba kotela ki ngona bandenge moko ya CC po ba simbisa ye touche tellement général Elvis aza policier du peuple aza mutu ya batu aza mutu ya peuple au peuple ayok asolo la kana peuple na ye o ayebi ko ya policier aza mutu yo aza ko batela peuple pena biloko na bango so ba Elvis wana baza ba policier yo bazo batela peuple na biloko na bango azala ki commandant ya district ya Tchango à l'époque na ebité batu tu boyebi bana Tchango na ebité so ba contredire nga ba ebike nenge Elvis a travaillé ayeko ya ops ya général Kanyama na ville à Kinshasa et après les policiers du peuple les lots a quitté vraiment félicitations longonia et la justice na haute cour militaire ndenge ba quitté général Elvis Nawej Palanga et a commis libre ce que si faisons action na ba fonction na ye ndeto wa rozela nzamba sala oya yendenga bongisi et ce qui peut te rejoindre ville inchallah ce qui peut ba otinda biso wapi ce peut te rejoindre na légion d'intervention et wanaka inchallah to pesa kanyo son boka nzambe déjà ndenge ba quitter boy vraiment merci beaucoup félicitations mon général Yakuza
yo yebi net au soleil pas de la finda jour anniversaire de la finda yo yebi vraiment merci na batutu merci na Eva Tumbaka Lombo na Vex merci na Lombo Mamokonza Autriche merci beaucoup na Mikado Makiese massa na ngai cameraman privé ya ministre ya communication média Patrick Mouyaya massa na ngai Mikado Makiese merci beaucoup na Pichu Ilonkolo merci na batutu pena au Bolandi biso merci na papa Charles Blaise Mafuta le vendeur de Rennes président de la société de Britannie pire Fati Beto Mukwa Tombolo pire ya Denguez merci na Doudou Yayour babi DG ya Maya Service Maya Service ezana pona bino so za poso louer jet privé ba voiture VIP eza bongo na aéroport ya Maya vraiment merci na batutu merci vraiment bossa la confiance na Balenda télévision accord Francis Kazongi déjà les couples de la presse biso yo ça dit désormais boye ba les couples de la presse biso yo ça que la Francisca déjà biso pene ba innocent ba ali biso pe déjà to bandango mais lorsque to bimisa on a poisa quoi merci biso pe na mo ntango zemi pe to bimisa nga ba youtubeur tout ba oya ba Ken Piana ba Valdita Mwe ba Frank Semai disuka ba oya ba vous appelle image quoi ça bien mama whisky mushi ya batika kisimate Sky yo yeba pour ah non oya to beta bleu la biso do melara. Voilà, merci beaucoup à Roger le combattant, mon vieux Roger le combattant. En tout cas, merci pour tout. Voilà, bon, mon émission na bino ndenge to banda kiango banda ne bandeliti na suka. En tout cas, bo zoape analyse belé kaka ngara na zakle. En tout cas, bo za décider bo sepela makasi to monani. À la prochaine. Bisous, bye. Caméraman au bois qui était Vincent Onokama. Quoi moi était à Limbi Sanga. On filme bien en tout cas félicitations. Ya wolo bakutu a été. Talaka ba image ya kitoko boye. C'est que yé mutamakambu. Boira non bien. Vincent Onokama on a tété là. Papa na winner. Onokama motema bato Jordine Kama. Jordine Kama ya batu ya ba lor ya batu ya ba gats. Voilà on boira bango tout. Merci beaucoup. Bye bye.